Babi c'est vraiment vraiment les lots ma toko tabanda comme nos santo beta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yakangi ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko amboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo po digital to bandana ekala moto liboso a filmé biso concert ya liboso na Suède na 2001 2002 eza digital bino boyebi ekala le biso to yebi professionnalisme na ngutu boyete donc azana art na ye na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur votre site préféré www.bomokoyamboka.com. Ngaboyevinga déjà, c'est la sœur Julie Baleka, votre présentatrice. Les lots de Liboso Nabino. Parce que tu continuer à enseignement parce qu'il y a des gens qui nous ont appelés pour nous réclamer quand même qu'il faut tout localiser sur apôtre Peniel pour continuer toujours l'enseignement qui toko oyo abanda ki nango et diffia qui vraiment batevele alors batwa benga biso to luki apôtre Peniel to luki finalement les lots juillet pour nous relever la suite il y a sujet na biso oyo to bengi na les fléaux qui rongent l'église de Dieu aujourd'hui. Voilà, les lots levé la suite nango. Bon, l'année biso na émission précédente au to salaki to lobela qui to introduisa qui quand même enseignement et to loba qui prochainement to lobela suite il y a bon enseignement en to lobela ba fléau vraiment oyo ezo ronché église de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi les lots qui vraiment Moussali Anzambe au Boyebie déjà il n'est plus à présenter l'apôtre Guy Peniel Azanabiso Awa les lots to Meka Kosolo Lanaye to lobé la suite il y a bon enseignement oyo to banda qui sans plus tarder je dis déjà shalom à papa. Shalom la grande. Comment vous allez? Ouais, je me porte bien. Vraiment pourquoi tant mort oyo par rapport à l'enseignement apôtre? Oui, compte tenu un programme Nazalaï Nango, voilà, j'étais un peu hyper chargé tout au long d'un mois de mai Oyo. Et voilà, on préparait un événement. Et puis, dans la voyage missionnaire, on Zambé, qui peut déclencher qui pour l'implantation à la garnison, il y a camp de Gilgal. Au même moment, porte Fungwamaki dans des grandes villes. Voilà un peu, c'est dit à ça. Vraiment, mais vous êtes dans pays, vous étiez en voyage, comment ça s'est passé? Oui, vraiment, tout au long de ce mois, j'ai voyagé au moins 2 fois. J'étais à Paris, en France, juste pour l'implantation, il y a garnison, il y a camp de Gilgal, il y a Paris. Et puis, juste après, je suis revenu pour préparer service. Il y a consécration, il y a mon fils, l'évangéliste Guy Patimata. Et puis, pour l'implantation aussi, il y a camp de Gilgal, garnison, il y a Rotterdam, na Hollande. Vraiment. Donc, voilà, j'ai les cas qui très très bien. Et service à consécration, vraiment les cas qui bien. Je profite aussi de cette occasion pour remercier particulièrement ministre de Dieu, Oba Répondagi présent, mais en particulier l'église armée du Seigneur de l'évangéliste Albert. Et puis je remercie aussi particulièrement mon fils, l'évangéliste Guy Patimata. Il y a garnison un camp de Gilgal, il y a Rotterdam, en Hollande. Vraiment.
Amen. Merci beaucoup, apôtre. Comme je viens de le dire tout à l'heure, que nous allons parler sur le fléau qui ronge l'Église de Dieu aujourd'hui, suite et fin. Pour éviter ce tout qui s'allait là, mais suite, quand même, aujourd'hui, l'apôtre va nous parler de ces fléaux-là qui rongent l'Église de Dieu aujourd'hui. Mais avant vraiment tout côté, nakati ya sujet na biso ya mukolo lelo, tozana moi question moko boye oyo to reposer apôtre. Tomonaki ndeko na biso David Saint-Saper alekaki awa apozaki moi question na ye. Alors jusque là non tozaki toyambi musali ya Nzambe te lelo tozi occasion ya koyamba apôtre totuna yo quand même mutuna oyo ndeko na biso atikela ye biso alobi pourquoi Batu, y compris le pasteur aussi, tola tarababilamba ya mwindu na enterrement quand il y a deuil tola tarababilamba ya mwindu signification nango ezanini. Wana question de konabiso David a pesa ki apôtre, si vous pouvez nous expliquer signification ya bilamba mwindu tola tara. Au fait, merci. Bon, personnellement là ta ngote. Je crois mon ezaka ba mindondo. Bozo la te loko, mais beaucoup ga défendre yangote. Voilà zaka musala o bazo pesa. Mais compte tenu que nous sommes, je suis un apôtre et rôle na biso ezali à quoi soir doctrine mon boko. Église, je vais tout d'abord lire un petit verset. Oyo na ko expliquer ba na Nzambe mingi. Peut-être ekoki ko choquer ba ebele. Mais il y a une réponse appropriée au Torogi Kopesa. Ouais, Totangi na Romains chapitre 12, verset 2. Bible lobby, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Omoni, j'ai beaucoup aimé cette parole. En passant tout d'abord dans Ebsaba Nzambe, que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des conformistes. Parce que pratique wana ya rolata bilamba ya mwindu eza na référence biblique te. Eza pe biblique te. Mais c'est une tradition païenne. Et les gens se sont conformés, l'église se sont conformés, et ceux-là, ces hommes de Dieu-là, ces pasteurs-là qui portent les noirs, ils n'ont aucune référence biblique, mais bah, c'est référé seulement. Or, en un mot, on peut les appeler tous les conformistes. Or, Jésus a dit que ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, Jésus a dit photos à la bouleverseur. Pourquoi l'église doit se conformer dans le siècle présent? Pourquoi doit la mentalité ya monde? Tradition ya kolata noir, c'est la même chose la tradition ndenge to banda mona na bakin. Omona mutu akufi bazui pine ba mwindu batumbi basangisi ba mafuta ba masuba ba mambwebele bazo ya kopakola batu ba mwindu. Mais tango biso to bongwani to moni que tradition wana rien à voir na Nzambe to boya yango. Voilà différence ezalaka entre matanga ya ba Nzambe na o ya ba Nzambe te. Mais lelo to komo mona ngo comme tradition mutu soka kufi mutu nyonso lati mwindu par rapport à quel verset to yebite. Voilà nde kwa tuna ki question na ye et ozala moi pas si po batebele o balata rango ba ko défendre. Mais biso to ya ko défendre to défense autoropé ces arts la plupart, la majorité au basale la kayango, ce sont des conformistes. Basako conformer dans ce siècle présent. Mais Bible et Lobi Nabiso, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire bolanda bizaleli, il y a siècle, il y a tango oyote, il y a oezo salamana mokilité. Quelque part, Yesu Zoloba n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Or, le fait ya rolata bilamba mwindu, ezali ba tradition mondaine et païenne. Biso to ko sepela na ngote, mais soki biloko ane koti l'église, ezali fait étranger. Et nous devons, une chose qui est vraie, nous devons côté les menabiloko wana, voilà, biso tozo te ya kaka vérité. Yangote tozo loba mena ebike, ezana conformisme était, ezape balobi renouvellement de l'intelligence.
Abi, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, il faut tout transformer Mayel et Nabiso. Toza ban Nzambe, tozo sambela, mais ngolo bate que soit tozo sambela, to accepter qu'à n'importe quoi. Il faut tous à la bateau yo, toza discerner. Pourquoi tu discerner à l'obi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que kolata bilamba ya mwindu, nabi bembe, nabamatanga, est-ce que sa volonté en Zambé? Est-ce que au soit que instruction moko, yo pasteur, yo évangéliste, yo mondimi, yo apôtre, yo prophète, yo docteur, yo intercesseur, yo choriste, yo chantre, yo modérateur, yo latakabilamba mwindu, nabi bembe. Est-ce que vous avez une révélation particulière par rapport à la couleur noire ou lataka? Est-ce que Nzamba lobela yo? Est-ce que vous avez une référence moko pasteur na yo pour lataka? Est-ce que si enseignant bino siriango? Voilà, il y a beaucoup de est-ce que mes réponses c'est ça que ça va pratique moko païenne et mondaine, rien à voir na volonté en Zambé. Où ils allaient parole conforme nali lobanaye penama nzambe. Mais pour te comprendre un peu bien, donc c'est pas un péché, mais c'est peu important, peut-être trop la tababilamba noir ou ana. Non, c'est péché te mais awa na cadre de kwana nenga poser une question parce que comme il constate moko amer. Tozo monaka se mutakufi ezala awa, ezala na France, ezala na Afrique, ezala partout dans le monde, batu balati bilamba mwindu. Mais ça ndenge ba mama ba andako lata ba pili. Puis les alagés lamba mwindouti. Mais ça va pratique mongo païenne. Moi je trouve que ça va pratique mongo oyo eza ko entraver ou ko effreindre parole en Zambé. Donc et logo nyonso eza volonté en Zambé te, eza mabe. Vraiment, merci beaucoup, apôtre. Ezaki, vraiment, sujet n'a bisoté, mais notre frère David Démocrane, je crois que tu as eu ta réponse, au lieu qui réponse apôtre APC. Merci beaucoup, apôtre. Je crois que tu as ce qu'il y a un sujet nabiso sur le fléau qui ronge l'église de Dieu aujourd'hui. Mais pour na to zonga moi sima, peut-être tout ça là. Moi, rappelle quand même, na enseignement, peut-être bateau qui libaro pour l'andabiso na enseignement na biso libosote. Moi juste moi rappelle na mukuse poto compte ta vraiment malamu na na sujet na biso ya mukolo lelo. Oui, tout à fait. Merci beaucoup vraiment la sœur Julie pour na co-introduire et puis qu'on ça la rappelle. Toujours la répétition est la mère des sciences. Donc c'est très important. Tu dois rappeler, n'est-ce pas, Mikole Oumeli, moi et Belé, to l'équipe na émission T, fallait qu'on rappelle les internautes pour baser vraiment à la page. Exactement. La fois dernière, tu as introduit ça qui, tu peux ça qui peut motivation et enseignement aux ala bien. Dans nameka moi mon kata na mukuse na lombango na introduire tu continuer l'enseignement oyo que j'aime dire le message de l'air parce que yango est un message de l'air na lombango na mukuse pour la meilleure audition na ba fidèle internaute na biso Yahweh ne m'a pas révélé ces messages. Parce que dans le cas c'est l'ensemble makamute. Moni batmungu bakomaka Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais c'est un constat. Oyo na sali personnellement. Oyo pe nazako linga pe bandeko mususu basala. Je crois que à travers l'enseignement oyo batwe belé basali pe bakozo sala constat. Ce total lelo état église. Église est malade. Église est vraiment na état moko chaotique et déplorable. Otozo benga ba fléau. Voilà pourquoi na se référa qui na texte moko ya Néhémie chapitre 1 verset 3. Alors, elo onini ndeko oyo a salaki alobi, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ezali rapport oyo ye azwaki par rapport ya Jérusalem, par rapport ya muraille à Jérusalem. Lelo pe biso église yango ezali
image oyo biso tozanango tant tozo tala église lelo. Je parle de l'église corps du Christ, dans d'autres parler na église locale. Ce qui totali image à l'église locale, c'est déplorable. Ce qui totali tamboleli ya biso dans Zambé, c'est déplorable. Ce qui totali tamboleli ya ba choriste, ya ba chantre, c'est déplorable. Ce qui totali tamboleli ya ba fidèle, c'est déplorable parce que église mais non, na kati église, tout le monde est membre. Même bana, basi, mibali, nikolo, catégorie nyoso. Basali bato bazana ministère intermédiaire, na bato bazali neti ba diacre, ba diaconesse. Donc wana ba ministère intermédiaire, na ba o bazana ministère d'autorité. Donc 5 ministères d'autorité, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, na docteur. Tout le monde a que l'état de l'église est vraiment déplorable. Voilà pourquoi on a peine à fandaki, mais na pour ça qui m'a yélé nanga moi mouké et ça na 6 points où attiré qui mon intention ya onde na olobelango na lombangu pona pesa premier fléau bongo na zone c'est là moi mouké maloba soko tikelinga moi quelques minutes na lobango na lombangu. Or na situation oyo église eza ko traverser les lots et l'eau liboso parmi les 6 points où il a tiré qui attention à Néhémie. Néhémie il a fait un constant lui-même. Et l'eau liboso Néhémie a talaki miraille à Jérusalem parce que wane zalaki promesse o nzamba pesa ki bango ya zalaki mo Yuda. Est-ce que yo na ngai ozolanda ngai? Est-ce que aussi ozwata osala et constant ya église yo moko osala otala état o église est comme nango. Deuxième point, il a appelé les autres pour faire aussi les constants. Asuka ki kaka na ye mon côté, mais a patal sa ki bandeko mususu, abi botala na niveau église. Ta l'église, ah bandeko le musu bandeko ba kai kozala ki diba, le musu bandeko mais direct attention à bandeko batala qui effectivement que non état église lelo et ça vraiment déplorable église est malade. Asuka ki wanate, il a vu, il a constaté et il voulait que les choses changent. Au moins si tu as tozo pesa enseignement oyo, tozo pesa enseignement o te po biso to leki, poto bakto lakisa, poto tuka batute. Enseignement oyo to ye ko pesa yango parce que to moni. To constater, mais to lingi que église image nango o eza terni est changé. Basali na Nzambe image o eza terni est changé. Bayembi o image eza terni est changé. Bana na Nzambe ba fidèle, ba chrétien o image eza terni et salanini est changé. Wana ezali troisième et moniseli oyo Néhémie atalaki par rapport ya miraille Jérusalem yango attiré attention nanga par rapport ya état église lelo potozolo be la église lelo donc église lelo eza malade. Or tokosuka kaka te na ko constater mais il faut tous à la peine à volonté wana makambo changer. Or makambo ko changer ndenge nini soki tozolo bate makambo ko changer ndenge nini soki to lakisi bolingo wana te parce que tant tozana bolomba enseignement oyo tozoya nango pona ko tuka te pona ko se faire voir te mais ande bolingo souci o tozana ngo pona église pona o ezali etonga pona image ya biso ba Christu ndenge za terni et meka ko changer. Quatrième point, il voyait, il constatait, mais il tolère. Et ça na catégorie moko boya batu, bazo mona, bazo constater, mais ba komi ko tolérer ba kamunyo sur ya mabe, o ezo sala en église, tala lisusu moi likama yango wana. Oh, vraiment, ba msusu baza mona. Baza ko constater, pe ba komi na bango ko s'habituer. C'est-à-dire ma benyo sur ezo sala en église et comme nango normal. Moi je dis que le Seigneur m'épargne na ba situation wana. Na ko yiko mona ma ben moko na église te et na tanga munoko na ngai. Je dois vraiment na reprocher, je dois censurer, je dois instruire, je dois corriger. Ndenge balobi toute écriture de Dieu est inspirée pour enseigner, corriger, instruire. Pour n'attendre que ma baisse à la bisoto s'habitue na ma béwana. Mais tout ça, voilà les fléaux qui rongent
l'église aujourd'hui. Et sixième point de Nalobaki, ceux qui voient, ceux qui ne voient même pas. Et ça, la batoison, on n'a même pas, bah, ma beso salaman église. Aux hommes, au moins, tu vas lobby, ma bilamba, mouindo, bah, te belé, bah, mon arana, bah, moi, moté. Et ça, c'est normal, et ben, ben, là, tu bilamba, mouindo. Donc, comme il normalisé. Or, les choses de Dieu ne doivent pas être normalisées ou conformisés selon le monde, parce que nous sommes des bouleverseurs. Jésus fut un bouleverseur. Donc, biso tozali na lignée à bouleverseur, et nous sommes là pour bouleverser. Or, évangile otozote alelo, église zote alelo, où ils ont représenté l'élo, et comme évangile, il y a conformisme. Or, l'évangile, il y a conformisme. Voilà déjà, c'est déjà une erreur fatale. Oh, église eza osala. Voilà, biso photo zonga na logique. Il y a église où ezalaki bouleverseur. Église ezalaki pona ko bouleverser entendement ya batu. Jésus azalaki ko s'accommoder, azalaki ko se conformer na siècle présenté, azalaki ko se conformer na ba tradition, na ba coutume juive te, azalaki ko se conformer na culture te, to na civilisation te, mais Jésus fit un bouleverseur. Il s'est conformé à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Voilà un peu en grosso modo. Et puis, premier Tobandaki enseignement, Tolobela qui sur le premier fléau, qui le fléau des fils de Sheva. On a l'obaki que absence, il y a appel authentique et expérience authentique dans Zambé. Donc, il y a un Tolobela qui a un moment mouké, qui va te belé parce que ça est en Zambé, ça peut un appel authentique. Voilà un peu Tolobela qui a long et à large. Parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Voilà, je crois que Balandi, au Bazolanda Bisso, Bachar Antornote, au Bazolanda Bisso, Boyo qui quand même rappelle Moussali Nzamba Saleli Bisso Pona, Oyo Tolobela qui enseignement de Tobanda Kinango et Bandeli. Je crois que à l'Obéli Bisso vraiment Malamo, vous avez saisi quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, nous avons besoin de gens comme Néhémie, où il y a ça qui est vraiment constant. Na état église Lelo, Yango apôtre le Belabiso. Nzamba révélé, lui aussi, a sali quand même constant. Na église, état église Lelo, Yango aeko le Belabiso, Yango Lelo. Voilà, Lelo. Quand on a le bateau, le fléau, fléau, apôtre, parle-nous un peu. Quels sont les fléaux que nous allons en parler aujourd'hui? Oui, merci beaucoup vraiment la sœur Julie pour la question. Tu continues toujours dans ma fléau. Au loba une introduction aussi ça non. Enseignement oyo, ils ont tellement moulaï, ils ont vaste, ils ont profond. Et puis tu linga et ko édifier ba ebele to ye pour na ko condamner te mam to lobela lelo est grave mais to ça on a juste pour na ko linga ko édifier to yi ko sala on traitement ya bibon il faut ko finara ga bibon donc ba to fina oza na kati po ebima soki bimi mutu akoyoka pasi mais wana nde traitement donc lelo toza kosala un peu traitement wana tokolobela de fléau lelo nde tolobaki jour wana tolobelaki fléau il y a le fils de Sheva mais lelo par la grâce de Dieu takolobela de fléau oyo on a intitulé yango le fléau de fils d'Élie 1 et puis le fléau de fils d'Élie 2 donc par la grâce de Dieu par rapport à je crois que Toko Banda déjà le fléau de fils d'Élie quand Toloba to bandana nous apôtre explique-nous un peu fléau et fils Élie. Oui, merci beaucoup vraiment à la grande pour na couper sangali sous occasion oyo mon enseignement ba oyo bazolanda biso to kotanga moi verset biblique et belé par rapport il y a mission oyo. Voilà pourquoi na lingato tanga moi muke 1 Samuel chapitre 2 totanga verset 12 et puis totangi verset 22a. Non, mon na ko kabola ba verset 22a. C'est-à-dire, il faut comment première partie, première partie, Totangi, Hébreu, chapitre 2, non, 1 Samuel, pardon, 1 Samuel, chapitre 2, verset 12.
Et puis verset 22a. Natangi na kombo na Yesu. Balobi, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ah, balobi na biso, ba fils ya nani, ya Élie. Bazalaki ba homme moko pervers. Neti ba pagano, bato ba yebi nzambe te. C'est-à-dire, balobi ango awa, ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais or, ba fils d'Élie wana, bango bazalaki consacré. Ba fils d'Élie, bazalaki ko servir na kati ya sacerdoce. Ba fils d'Élie, bazalaki bakambi. Ba fils d'Élie, tangu ba konzi, oye ba sazardaki, po ba kende ko simba biloko eza sacré. Ba nzambe a disqualifiaki bango. Et loko eza sacré, il faut que les kana initiation sacrée, yango monaka to sala ba consécration. C'est-à-dire eloko ezali ko bulisama, eloko e bulisama. Or ba fils ya Élie, bien que bazalaki ba sakoli, bien que bazalaki ko servir, bazalaki ba sacrificateur, ba tumbimbeka, mais bazalaki na absence ya ba chose sacrée. Voilà pourquoi et yaki ko sala que il faisait de n'importe quoi. Or, les lois qui te zongi moi mouké, total état église, au kokamwa, aux hommes ba pasteur, ba apôtre, ba prophète, ba évangéliste, tout le monde ba Facebook, ba zo sala ba n'importe quoi. Au monde a moutou anyati batu, anyateli ba mama ba kwe, anyateli ba omba kolo. Mususu ba mama ba kwe, afanda lale li bango. Mususu aye, au monde a moisi. Aux hommes a biloko a nyosto mon en église. Tozo constater yango. Or, biloko wana nyoso, yango na lobike, il faut to ça la constat église. To ça ko diagnostiquer situation o ezole kan église. To yepo na rotukate, to yepo na ko indexer mutute. Biso nyos to za na kati église, na lingi biso nyoso na bino ba être fidèle éternel au bozolanda biso. To ça la ensemble constat, il y a ce qui se passe réellement dans l'église. Bible lobike loko asika ezate. Pourquoi? Parce que oyo tozolobela ba fils ya Élie, balai ba prophète. Le prophète Élie, mosakoli munene, tala banana ye, oyo bandai ko sala, me ba yebaki na bango nzambe te. Combien de ministres de Dieu lelo oyo baza ko servir pe na sacerdoce. Bamso pe balata ka pe ba col clergyman. Bamso pe balata ka ba toge, bamza pe wana baza pe ba benga bango pe ba pasteur, ba évangéliste, ba apôtre, ba docteur, enseignant ou pasteur, mais ba yebi nanu nzambete. Awa ngate mutu na lobi yango. Parce que na yebi ke bande wo musuba koma soki biso to sali ba lugazui matière ya rotea. Gloire au Seigneur parce que toza toujours ba leader tozo la tsanzela. Merci to pa moli nzambe po bozo landa biso. Donc c'est bien. Neti biso to teite bino moyen botea ezate net biso tozo teya boza mwa ko tricher boye ko sala copie mais bokeba parce que wana ezali photocopie bozali ko copier onction keba kota mabondeli Luka Nzambe a inspiré yo tanga Bible yaka na makambo yo Nzambe za ko inspiré yo po photocopie na mamna Nzambe simbarate. Awa balobi que il ne connaissait point l'Éternel. Ngate mutu na lobi. Malgré il servait dans l'église. Malgré. Ezapena bato belé. Oyo baza ko sala na lobaki yango na auto sala émission mongo na Rotterdam dernièrement na tunaki question na lobi bangunza bato batali saka babetaka zeke bato ba magicien na mboka na biso Congo bazalaka wapi bango tout babunga mais ko retrouver bango na ba église entre guillemets les églises de réveil. Ozomona mingi ba yebi nzambe te ba yaka toujours ba prophète ba prophétesse boena bo pokoto bango ba kimelaka mingi yango wana basakoli parce que yebi ke or basako confondre les dons de la prophétie et les ministères prophétiques. Les gens croient que les ministères prophétiques ezapona roya ko sakola namoni nzamba la kisi non. Les ministères parce que l'église est lobi que église et fandi na moboko ya ba apôtre na ba prophète. Donc un prophète il faut y bana nous parole. Or bato ebele wana otozomona la plupart ba charlatans oromona mutu azui ba lali mwasi ya mutu afungoli bokolimbisa tozomona yango na ba Facebook afungoli e makolo donc azaka même mwasi na yote il y a quand même des limites
Mais yé aïe à la lélié, donc on dirait moi si naïe. Mais non, wana penza mutu wana zo salba pratique wana aïe bina nunzambete. Malgré azana aïe prophète, azaka kaneti ba fils ya Eli. Wana ezali première chose automonaki. Alors Jérémie 6 versets 13 et 14 ezotali sabiso et le romogo nalinga etotanga. Non, on a totanga au verset 22a. To continuer avant d'attendre à Jérémie 6 les enseignements et l'objet Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Donc Élie ayebaki ayokaki po mokile bandaki koloba batu baza koloba lelo pesa pe na bato ebele o baza koloba ba deli ezo salama na église. Pourquoi lelo image église eza terni à cause ya babu eleki tellement ebele batu na nzambe ils font de n'importe quoi. Les sacrés n'est plus respecté. Or comme les sacrés n'est plus respecté, cher est commis endroit moko suye. Voilà, Batou Bazoloba. Mais Élie, l'erreur de l'Élie, c'est ce que moi je ne veux pas faire. Élie a qui prophète. Tant Batou Bazoloba. Et ça c'est que Nzamba révélé bango. Mais Batou Bazo mona, Bazo constaté. Pour Batou Msou Baza aveugleté. Bazo mona, Baza constaté. Makambo mabe o ezo salama na église. Or, ce qui makambo mabe ezo salama. Bible lobi na bisonini na Ephésiens chapitre 5, verset 11. Lobi que ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Élie, il fallait condamner, mais il y a neti bananaye, azaka ko dorloté bango, azo caresser bango dans le sens du poil, aligni golobate. Combien de batu na nzambe lelo, ma église, oh bango bazo kamba, mais parce que basimba kaye, parce que boye na boye, sera sala na makambo linga sala, neta pesa kayo mbongo, neta pesa kayo mabonza, asombela kayo ba costume, asombela yo mutuka, akipakanda kuna yo, ayaka ko pambola na enveloppe mbongo ebele, yo okangi miso, molimo ya sero wane kende nango na lifelo, etali yote, yo olingi pe kolobate, église komi nango flamingo, église komi laisser aller, okangi na yo yango monike nzambe pe akangelaki Eli mabondeli Eli akombandaki mosakoli mais abandaki suko mona ba vision te yango balobi na tawana les visions étaient devenues rares mais alaki na mwana moko oya fandaki na kati ya ndako ya Eli abandaki kolala na ba fils ya Eli mais ye azalaki conformiste te ye azalaki muto azalaki bouleverseur abandaki kotambola na kobanga nzambe ndeko yo ozolanda ngai kolanda biloko ezo salama te parce que batu baza ko salama be parce que batu basa na nzambe bazo tambola mabe ah bango ba melaka masanga ngape na bandana nga ko mela masanga eza nango problème te bango baza na ba copine ngape na zwaka na nga ba copine mais biloko wana ezali biloko ya mokili eza voilà tolobi yango. Premier fléau, les fils d'Élie 1, c'était l'absence du sens de sacré. Yango tozo mona, c'est laisser aller. Les gens font de n'importe quoi. Parce que ça monte dans Zambé, amela na ye masanga, anga ki pakana ngai te, nabi mananga na basi, problème ezate mais soki na bondeli, nzamba kosala bikama. C'est bien beau, toko expliquer kango tôt ou tard. Nzamba oyi osala ne bikamwa na mosala nzambe moko ye kobo akoki ko délivrer batu akoki ko sekwisa bakufi mais nzamba azosala ngo a cause na yete azosala ngo pona bonzambe pe na mawa pe na kondima ya bandeko o wana bazana besoin ya lisungi ya nzamba azosala mais ye moko aza disqualifié wana ezalaki premier point na tanga texte moko rapidement na Jérémie chapitre 6 versets 13 et 14. Mais au simbi texte nabiso, il y a 1 Samuel 22, parce que 1 Samuel 2, parce que ça texte nabiso mon comme phare, o erosunga nabiso natangi na lombangu, verset 13 et lobi, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent des tromperies
eza état oyo tozomona lelo. Donc na kati église ezala batei ezala bapate kobanda na bandimiti na bakambi. Donc batu nyonso baza bato lukuta. Omona mutu pe atelemi na chair aza koteya lukuta. Obenye na fond azokosa non les péchés permissifs. Non. Biso toza ba défenseur ya vérité. Jésus-Christ aza vérité. Tozaka na deux pères. Père o mususu wana yenda zali père ya mensonge. Or Jésus yaza vérité. Soit oza na vérité, soit oza na lukuta. Il n'y a pas de partie intermédiaire. Okomona bana nzambe mingi bakosaka. Omona mosana nzambe mingi azokosaka ka po asepelisa yo. À quoi bon ya kosala lisumu ofele? Loba vérité, mutu mon soko ye église te babengi yo. Koko sate ko na zalaki maladi boye na boye. Loba na santaki bien te na la mungi en tout cas, na okai bien te na fin na ngana ndako. Mais tala lukuta wana yango balobi awa te tromperie ngate mutu na lobi mama eza parole ya Nzambe. Il passait alobi il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. C'est-à-dire qu'au penser, et ça n'est pas soka zoki pota, osaro kochaye sparadra, osaro soigner pota wana. Or, Nzambe azaro mona lobi, les filles de mon peuple. Nzambe azaro mona libota na ye, eza na ba pota, tango zolobi la maladie, eza na ba pota, ba problème, ba biloko wana nyoso. Biso nde photo ya tokoka ko penser yango mais bango baza ko penser yango te ndenge sengeli mais lukutaka kana munoko kimia nzamba ko sala nzamba ko pambola mais loko moko pe monanaka ezate voilà et loko oyo tozolobe la premier fléau ya fils de Li 1 nalingaki na loba deuxième fléau bongo na zone c'est là au moins muke maloba tout à fait. Yango nde place ba mituna pende fandi awa na sengi vraiment bande ko bolanda biso na bokebi awa nde na sengi vraiment bolimbisi toza ko tuka mutu na Nzambe moko te toza pe ko juger mutu te biso toza banani po to sambisa mais tozo sala justement constat mais awa ekoza makambo esala ka pasi awa to ko toucher pena esika oyo batu basepela kanango makambo oyo eza ko leka na église. Verset nabiso 22 partie B totangi yango pona koka simba directement le troisième fléau par la grâce de Dieu dans le belaba fléau mibale le fléau des fils de Li 2 ezala kinini na partie A totangaki awa tolobi ke papa na bango amona kindenge bazali ko sala à l'égard de tout Israël mais yoka sikoyo partie B alobi il a pris aussi qu'il couchait avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Ah, Tonyatiti. Balobi awake, bazalaki ko bimana basi. Ko coucher, c'est l'acte sexuel. Bazalaki ko bimana basi. Na wapi na entrée à tente d'assignation. Yango tozo mona ba scandale l'église. Pasteur na bureau na ya bimakana bantpate bakambi bazobi mana bapate bakoriste bazobi mana bango na kati église bazo sala bakambwa mabe na kati église na batwale moko ba intercesseur ba chantre okomona poto zo sala makaka na kati église basana bango copine bakuta na kate mais toke na biso répétition toke prière mais prière ango okomona baza toujours collé serré biloko wane salamaki pe mais ba oyo bazwa ko sala oyo ndeko na ngai ko beksa malibaku te pe kotika bonzambe te kozala décourager te po moni pasteur moko ye akwesa mine kobo aza ko sala biloko ndenge wana misala ndenge wana na kati église yo lemba zalaki maladi oyo ba fils ya Eli batumbi mbeka o babandai ko sala tente d'assignation eza lelo neti image église. Et si ka oyo gloire shekina ya Nzambe bandai ko fanda. Or gloire shekina ya fambe fandi di kolo église. Or Bible zolo bana biso ke yonde ngozolanda ngai yo zali tempelo na molimo na Nzambe. Molimo na Nzambe za ko pema likolo na yo ndeko na ngai. Et loko tozoloba est très profond. Voilà pourquoi en un mot les fléaux des fils de Li 2 c'était l'immoralité sexuelle.
ou l'adultère sexuel parce que déjà ba fils ya Eli bazala qui marié na zom sele on maloba pona moni moi mituna vraiment fandinde awa vraiment ebelé mais nga ça là juste me rappelle pour na bateau d'habitude que nous sommes en direct ceux qui bolingo bo benga bo réagir par rapport na oyo apôtre Azaro Loba donc beaucoup qui benga biso na numéro na biso bo moko ya mboka toza wana tokoyamba bino donc nous sommes en direct ou bien à Skype au Rotiko Bengabiso Tozali. Apôtre, question moko et lingaï. Mais qu'est-ce qui fait que le genre comme le fils du prophète Élie, dont le sacerdoce, puisse être des immoraux, adultères et sexuels? Maman, merci parce que mon tournant oyo. Ils appellent ça maman ya motuna pe ya ngomuto simba peut-être émission na biso ya pokwa na lelo et ça peut motuna o bato ebele nzamba pambola vraiment na motuna kitoko parce que eza motuna mo photo ya nola yango avec beaucoup de précision. Oui ko kamwate parce que bible lobi eloko ya sika na se ya moyo oyo ezate a tozo mona ba fils Eli bato bazalaki na kati etumbelo na kati ya tempelo baza kostumbela nzambe mbeka mais bango bato na ekobo pe immoralité sexuelle motuna o eza makasi vraiment motuna o eza makasi parce que nakozongisa na mokuse parce que bana ya Eli ba fils d'Eli ba yeba ki nzambe te ba fils d'Eli bazalaki converti te batu mingi oyo koza komona bango na kati ya misala wana kolanda te nde bazobenga ye pasteur nde baza kobenga ye prophète nde baza kobenga ye apôtre nde baza kobenga ye docteur nde baza kobenga ye évangéliste non soki mutu ayebi nzambe oya sana molimo ya nzambe na ndimite kokoki kobimana ser na kati église mwana oyo zokamba spirituellement biloko wana okoki kodigere yango te déjà kutu ntango lisumu ndenge wana ezokota na église ezosala pasi bongo soki yo mutu ya mokili ozoka pasi bongo nzambe mais soki biloko ndenge wana toza komona yango eza kosalama mingi bazalaki converti te mingi bazalaki na ba problème très sérieux lors ya ba conversion na bango. Voilà pourquoi na kosepela ce qui ma question monsieur ezali autour na question par rapport poto meka ko expliquer bas biloko oyo ya immoralité sexuelle. Voilà, je crois que question apôtre pour répondre biso kanenge otoloba. Mais moi question msusupe sur ba fils Eli toujours ba raison tenu te bano ba raison o epousa ki bango dans le sacerdoce. Oui. Nakoki koloba ke il y a des raisons. Ba raison na koya ko expliquer yango. Mais ina pesa na no ba catégorie. Voilà. Il y a immoralité sexuelle. Mais na koyi ko tia yango na classifier yango na deux catégories. Il y a deux catégories, il y a ba immoraux sexuels. La première catégorie ya ba immoraux sexuels ezali ba immoraux sexuels occasionnels. C'est-à-dire baza pena eza habituel te loko balobi occasionnel, c'est-à-dire eza ba occasion kaka ozomona eza ba occasion. Donc soki amoni ba sœur moko bayaka na église o pe ba sœur pour église ba tutu bayaka na église baza ya nzambe te. Église eza terrain oyo bia nzambe bayaka ya satan pe bayaka eza neti terrain en football esika oto kutanaka mutu no mona ba tolanda ba témoignage o mona sœur musobi ngai na ene église wana pona na koya na pasteur na bino ngai fona bima kaka na mokambi na bino o mona mutu mususu ene église sœur wana yemba wana ngai fona bima na ye kaka o moni est-ce que wana za mwana nzambe akoya na église ako s'introduire ako s'infiltrer ako banda ko parler langue ko prier ko pesa ba offrande badine ko soutenir musala nzambe
mais aza na mission na ye ayelaki na kati église. Or ba immoraux occasionnel wana bango ba profitaka. Omoni na église ndenge ezalaka amour. Tant omoni mutu pe azo s'intéresser na mingi ezala sexe féminin ou masculin, à moi attachement ezalaka. Omona frère ba komi ko s'attacher mingi na sœur, omona sœur, omona surtout ba sœur omona akomi ye a s'attacher kana mutu na Nzambe. Ba ye moko akoluka ba mai ba verre ansala ba décoration ko simba mutu na Nzambe asa ko sombela ye ko kabela ye ko benga ye pamba papa omona pe mutu na Nzambe sa discernement ye wana komi ko kende or ko yebite ke mutu wana za na mission na ye omona pe occasionnellement sali nini okwe soza molimo na Nzambe zongi tozako awa pona kotuka batute mais tozako sala constant et puis tolingi makambo changer et ou me la bongote wana ezali première catégorie ya ba immoraux sexuels occasionnels. Or deuxième catégorie des dangers catégorie ya ba immoraux sexuels habituels et professionnels. Nalobi yango bien habituel, c'est-à-dire où est comme une seconde nature parce que l'habitude c'est une seconde nature. Or bango ba koma ba professionnel au mona soka ye na Nzambe ou bien que kosaye kosa musala misu na ye kaka na baser basero basa kitoko asa ko se renseigner ba professionnel ndeni serwana bala te bon ya akuta ngai na hotel seri photo kuta no solo na ngai après kit ser na besoin numéro na yo seri fo ya na bonde la pona yo na sana basa abandi ko créer po ya za professionnel azali immoraux sexuel habituel ou professionnel ayebi ka ko beta yo prophétie à lukuta ser na moni ser na moni ba makamoko bo akoiko sala ba coïncidence e bimi na ngope coïncidence soko za na discernement des esprits OK tango ko kende po yaza professionnel et ba professionnel mingi ya basal na Nzambe ba bebisi ba virginité ya ba sœur ba bimi na ba sœur rebelle na église ba servante ya Nzambe pe ba professionnel ba bimi na ba frère rebelle na kat église ba professionnel chantre ba bimi na ba sœur rebelle na église ba professionnel modérateur ba oyo basat awa tozolobela mututu oyo aservaka oyo mataka ne tumbelo et ça pe na ba professionnel bana na Nzambe mais tozobeta moi sete likolo ya basali po bana ya Eli bazalaki basali awa to bazalaki ba patete sko basali na kati église batuto batelemaka liboso baza basali bayembi baza basali ba modérateur baza basali batei baza basali. Or ba professionnel ya immoraux sexuel ou ba habituel baza na ba je oyo po ba kwesa ba sœur po ba kwesa ba frère eza facile po yango ekoma nango musala et comment seconde nature na bango donc po na bango ekoma normal et comment qui net situation ya bana ya Eli mais loko nini salamaki yo oyo za mutu misala wana yo oyo kutami na catégorie ya ba immoraux sexuel habituel ou professionnel na lingina te ya yo sango malamu ndeko yeba ke Yesu azozongwa bongwana tika misala wana luka elongi na Nzambe na bosolo kokendeli felo pona ba plaisir ya 5 minutes ozo teya oza mokambi mais ba ser nyonso na église ba yebi nzoto na yo ndenge zalaka ba yebi ba donc mais finalement c'est sous na sensité. Or est-ce que yo koki ko bimana mwana na yo naso awa to simbi le fléau des fils d'Élie 2 basali sko bango bazalaki neti bakambi to benga bana papa bino pe bobenga to benga bandimi bana bino pe bobenga biso papa. Alors mwana oyo boti mwana no ya mwasi atazaki toko ndenge nini est-ce que yo robima na ye soko bimi na ye eza déjà inceste est-ce que soko bimi na ye société ko mona ndenge nini alors soki société eza ko kako digérer biloko wana te bongo Nzambe o azana likolo. Or tala lelo oyo bana mingi otobengaka bana mais yo okomanga yo za papa na ye ya kondima ya molimo mais ozako bima na ye makangu mozo sala inceste yango na lobaki ke wana ekomi ba immoraux sexuel
habituel ou professionnel. Donc omoni likama nde yango wana mais sikoyo opposaki ngai motuna moko na ngito zonga na motuna no opposant lisusu sur les raisons parce que awa nde toko meka mwa muke kopesa pe ba point ebele mais na ndimite que to sukisa ngo lelo les enseignements mon moulai on continuera ça prochainement. Voilà, et ça là qui que pour ça qui bango dans le sacerdoce. Oui, toko nakoki ko koloba il y a 8 raisons au moins oyo ngai na meki ko bongisa par rapport il y a enseignement oyo tozo pesa sur les fléaux qui rongent l'église aujourd'hui. Na lobela ki liboso les fléaux, deuxième fléau, ezalaki les fils il y a Élie 1, to simbi fils ya Élie 2, où ezali l'immoralité sexuelle et l'adultère sexuel. Pour batu mingi o bazo sala biloko wana, bazape na babasi na bango na ndako, mais bazape na bana o bazobima na église par-ci par-là, au monite que déjà tant oza marié. Okoki ko bimana ndeko mama ou bien ndeko mwasi mususu te parce que loko wana nde babengi yango adultère to ekobo. Alors tant po bali nanu te vraiment meka ko mikanga senga nzambe tali sanga mwasi tali sanga mobali luka okanga lupango osala dot ezanango facile muto akosa yo te dot eza facile comme bonjour ozomona ezana nga ko komi lettre ci quelque chose otindeli famille obokutani bayebi yo bosengi liste tango sengi liste bapesi bino bilogo na epa na biso na libalobaka mbongo libale sila raté oyo ko mona nango na liste bakopesa ozwi mwa kimbundi ya mama mwa costume ya papa sapatu babiloko mwa enveloppe oyo ko mona na oye opesi de mbala moko po libala ezande dot yango wana oto salaka na église eza bénédiction okoyipe ko benga mosali na nzambe aye ko pambola wana ndako baroba pembe oto lataka ba tout ça oto salaka eza nango ba cérémonie kaka poto sepela net vie et salamaka mbala moko mais au fait libala eza dot parce que tango ba dotaki Rebecca tomonaki yango mbala moko tango azoya nani Isaac azuye akotisi mbala mona tante bénédiction c'est salamaki po ba papara baza banzamba se tang bazui misolo ba fungoli balobi maloba kitoko puis ba pambola ki bango. Voilà un peu ndeko na ngai ozolanda ngai olie oumela na kati kobo olie oumela na biloko ezo pesa nzambe lokumu te Satan za ko rendre makambo ezala toujours biso pe ba famille mwana na biso ya mwasi aza marchandise ya koteka te même ba chrétien to komi. Alors voilà les conformismes oyo yesu azoboya yesu alingi tozala vraiment tozala ba bouleverseur libala ko compliqué te pasi na yo ya famille na bino mwana mwasi bozo teka mwana na bino te aza marchandise te. Pourquoi boko nyoko la mwana mobali ko tchaba condition ebele bar likolo cher wana nyoso Satan akoma ko profiter na biloko wana po impudicité kota e kabola biso na nzambe ndenge lisumu e kabola kabiso na présence na nzambe wana ezalaki mo introduction na lobi ke tozali na 8 raisons oyo tokomeka vraiment koyekola par rapport ya motuna oyo mama pesi biso qui leur pousse dans les sacerdoces. 8 raisons oyo et tinda bango po basalela nzambe batebele bazo salela nzambe bazana ba motivation neto lobaki na première fois bazana appel authenticité baza na expérience authenticité mais bazana ba motivation moko boy ba raison moko boy tinda bango basalela nzambe. Or awa tozonga penza que la Bible parle na lobi ils n'ont jamais été convertis. Ndenge bangunza bambikudi bato babetsaka zeke ba plupart ba magicien bango bazo salela nzambe pona motivation moko boye que entreprise na bango ekoti mpiaka bato nyonso bakoma na bala Yesu. Alors biso tout photo luka tokota kaka kote yango bala Yesu mais na système ba prophète to banda kosala ba misala na biso bazo teya omona depuis bandaki Bible kuta fungoli te biteya teya apesika verset moko azape na connaissance ya parole de Dieu te azape na révélation te akoki ko flimbolela biso ndoto ya mokonzi te o ezali loba na nzambe mbala moko bandi ser na somona eloko moko boye na famille na bino ezana boye ye azali devin
Bambiloko ya bandai ko sala amemi omona pe ba beta maboko ah mosakoli bohe na bohe. La meilleure prophétie par l'excellence c'est la parole de Dieu. Amen. Yo olingi nzamba lobinini keba ba devin ba ko kotela yo yango bazako mema bato ebele bazako séduire ebele. Or mingi baza convertité. Ba raison ozo pousser bango bazali na bango kaneti na lobaki na 1 Samuel 2:12. Bayebi nzambe te. Muto aza converti te, eza muto abongwana te. Donc, ba païen azalaki païen, yango eza likama. Okomona mutu moko azalaki magicien. Comme amoni magie zo simba te, mbala moko abimi a sauté premier non, ngai na komi ko sala ba témoignage. Allez ba site pe bolekisi ye, o témoignage musali na nzambe, ba komi ko sangisa batu. Est-ce que ndekwana bongwani? Est-ce que ndekwana zui penza délivrance? Est-ce que ndekwana aleki na ba processus normal? Est-ce que ndekwana umeli penza na moboko ya mokambi? Non, ye moko magicien, nenga zalaki leader na magie, akomi pe mbala moko leader côté ya bonzambe. Or ba kota en église catholique te parce que kuna tout est structuré, ba kota en église protestante te parce que okoki kokoma pasteur église protestante te, soki otangi théologie te. Okoki kokoma prêtre te, soki otangi théologie, philosophie, donc bango baza intellectuel. Or ba chabar na bango likolo pona ko kabwana na ba aventurier. Voilà, malgré que ma bébé zala à côté na bango, mais mingi basala nga opeka bon natanga na pona zwa vie na ebiga za musala ba monsieur l'abbé musala assuré nzale zala kate vatiqué zali routine na mbongo. Donc ozomona toujours ça fait partie il y a ba raison oyo eza relaxa biso que basana bango convertité. Il servait dans le sacerdoce mais il ne connaissait pas Yahweh. Bate belé baza ko servir na sacerdoce na etumbelo baza bat na nzambe bazoteya mais batikala jamais ko yeba nzambe nzambe pa yebi bango te bakutana pe na nzambe te bayoka pe mungongo nzambe te baza pe na message te parce que mutu nyonso akutana na nzambe aza na message o nzambe apesa. Wana ezalaki première raison. Deuxième raison ezali ba problème non réglé à la conversion. Omoni ezana batu mingi tangu bayambaka Yesu, bango bayambaka Yesu kaka na kibudiki. Okomona livre ya Jean 11, soko tangi yango à partir du verset 44, okomona histoire ya Lazare. Lazare akufaki. Nazaro sala parallélisme, mutu nyonso oyo ayebi nzambe te aza mokufi. Mutu nyonso oyo aza na Yesu kati na yete aza mokufi. Lazare akufaki, tango akufi Yesu aye alobi bokundi bochie wapi. Alobi bolongola libanga. Yesu agangi, Lazare sort. Tango Lazare abimaki, Lazare azalaki na ba bande ekangama ye banda mututi na samakolo. Or tango Yesu Lazare asekwi, Yesu alobi na bayekoli na ye, alobi déliele. C'est-à-dire Yesu apesi bana na nsambe pouvoir wana ye mutu a délivraka. Mais biso toza na capacité ya ko conduire batu na ba délivrance. Mais or ba délivrance nga na soloba ezateka ya koya ko pakola batu bolumbu ko pakola ba ser ba mafuta na ba parti na bango intime ya kolalela batu bolumbu na nzoto ba délivrance nga na soloba ezali teke non ser ndenge zaboye nzamba la kisingo za na ba problème omoni ngai il faut to bimana yo parce que semence na ngai soki wana na soloba yango eza ba kambo ezo salama lelo na niveau église eza constat ozo sala délivrance on atendenga na solobela délivrance on do ser amoni ngai fona sukola yo to sukola ka bana basi bongo bana mibali to sukola ka bango te sikoyo ba milimo mabe yango kake pa ya bana basi yo luka keloko nini pa na bana basi ndeko tika ekobo bongwana luka nzamba kangola yo awa na zoloba naza kotuka te naza pe ko sambisa moto te mais naza ko sala constat ya makambo mabe oyo lelo ebebisi image église oyo ezali ko ronger église. Voilà anobaki ezali mama penza ya likambo esika oyo totelemi. Nakotanga verset moko na Apocalypse na livre ya suka Apocalypse chapitre
22. Livre à Souka et mon Iseli. Verset 11. Natangi na kombo na Yesu. Balobi, que celui qui est juste soit encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. Awa, Yesu montazolo. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Patali sibiso 4 catégories yabatu ao. Ba injuste, ba souillé, ba juste, na ba saint. Balobi yo oyo zako ume la kati na injustice. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Ndeko pona nini ozako ume na kati na injustice. Lolenge na yo yako sale la nzambe injustice. Lolenge na yo yako kambabana na nzambe injustice. Mondimi oya kabela kayo mingi yo zwaka toujours par na ye. Ata zako swani sabat na kati église. Moi j'ai connu des enfants à l'église que moi j'ai encadré à soigner sa église mobimba. Kobanda na ngai moko mokambi tina dernière mpate. Là je te dis, je vous dis des choses vraies. Azaki donateur ou comment? Azalaki donateur, azalaki pe moi na kaka oyo to sali na ye mosala nzambe. Mais manière na ye lelo azala resu na bisote parce que nazalaki na parti prité. Okoki ko ndeko photo bongwana ya ona solo ba problème na conversion. Aoumeli na kate église. Mais ça n'a pas problème parce que ozali semer de désordre. C'est-à-dire ezala côté na ye, na coin na ye, na église, na famille. Donc un semer de désordre de tout faire. Mais Yesu kombo Yesu na munoko, ba église na munoko, toujours ko sambela alingi kombo ya frère na munoko, mais le lenge na ye akozala, eza penza problématique même ba païen ba se comprendre. Babi c'est vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centres bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yakangi ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko amboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya ona biso bomoko ya mboka oyo po digital to bandana ekala moto liboso a filmé biso concert ya liboso na Suède na 2001 2002 eza digital bino boyebi ekala le biso to yebi professionnalisme na nanu kutu boyete donc azana art na ye na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.